Bokoto. Shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom. Nous sommes déjà là. Nous sommes là. Tu peux savoir nos rendez-vous. Nous sommes là. Bokota, papa, Ezekiel, c'est mon beaucoup la prière. Avant tout, en direct, tu peux s'ensemble, merci. Tu peux s'ensemble, qui a permettre tous à la lélo na plateau. Ceux qui ont quelque chose de bon de nous. Amen. Moyenge Benina Bulaka, Yesu Masia, le maître des têtes des circonstances, va permettre les lotos comme on a Oesika, Kotolo Bela O Etali, gloire naï. Papa, Pambola Bisso, Pambola Peba Oba Hollande émission, Molumona Santo, encadré Bisso, orienté Bisso, Pesapso, révélation, Oyo Ego Sepelisa, Yote na émission Oyo, Tosengi déjà Bolim en avance. Mais nous sommes pour perturber l'émission au Tozonction Bisika au Kakana Congo. Tika te gloire se manifester au travers de l'émission Oyo. Ba âme perdue ba ça la sauver. Ba oba kima ba église. Ba oba bunga nzela. Nanzela na émission Yesu. Yo récupérer ba mo. Ba retrouver encore repentance. Ba zonga nanzela. Na kombo na Yesu. Ba pasteur oba zo tambola ma benzame. Nanzela na émission ba bongo la mite manzame. Ba se retrouver na repentance. En fait gloire se manifester sous 4-4 na bango. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien aimé, partagez le message. Partagez ça, l'évangélisation. Na Facebook, il y a Kolo à Kozangate Kopambola yo. Nous sommes bien à www.tolonacé. Ici à Tolonacé, nous rachetons les temps car les jours sont mauvais. Jésus-Christ revient bientôt. Jésus-Christ revient bientôt, bien aimé. Et c'est tout pour ça. Marche Nabiso, Jésus-Christ revient bientôt. Et c'est tout pour ça. Et tant que Nabiso Natel na musika na moni ma petite sœur et Maya Langombi, ma petite sœur propre Adrienne, partagez le message. Kolo Kozangate Kopambola yo. Prida MB, partagez le message. Nzambe akozangate Kopambola. Biso nyonso tout autre poussana na présence nzambe bana nzambe bokota na moko na mpandi na ngai oyo naza na moyembi na kolo moyembi simple ya kolo donc ye alingi nete au pasteur évangéliste apôtre au docteur ba grade wana bi mama na ta oto komi oyo na lingi ba charge te na tikali na kaka moyembi na kolo moyembi simple ya kolo na sala nzambe na simplicité na mupandi na biso tomoni pena papa Kokoba yebenaka Kokoba l'homme de la repentance l'homme de la repentance ya lobi ya zozongisa mutu nyonso tu na nzela nangolu ya nzambe esengeli soko lobi koza mosali na nzambe esengeli otambola ndenge basali na nzambe batambolaka soko lobi oza mosali na nzambe esengeli oloba langage moko na nzambe. Shalom papa. Shalom maman Tolonacé. Nicolas sous maman capitaine na église Babaksilina comme babi général Etumba en crise général Etumba Katina Kolo babenga sous préfet de discipline pour nazo discipliner ben pidi ki nyonso o bazo tambola na obanga nzambe te pour ngana église so tambola na obanga nzambe te yo moko okima donc yo moko okima place nezana te so moni mutu na église la gloire de Jésus-Christ ka tambola na obanga nzambe ba o ba tambola na obanga nzambe te place na bango za bisika okaka bango ba okima mais l'homme de la repentance bible si se lobi Yesu Masia yaki pona batamabe kasi po ba batamabe ba kuma malamu siko so bengani bango déjà bakima bengala bango te bango bazokima mais église nzambe ba okima ba obali ko changer ba obali ko changer te non na trop bengala mon église te bango ba okima neti prophétesse mo boy a sala impudicité ba désordre na église to bengani ete to sali réunion conseil de discipline to bi afanda a côté ata au modéré parce que be ko lekimi ko kena banganda ko sala buzoba makambo ebele to sali réunion conseil de discipline to bi afanda ya boy ne ko fanda yemo wa kim ta bengani ete malobanza même te bien kimisi nana na droit bengala mon église te. Amen. Papa Mbouka lobi l'homme de la repentance habillé azana droit ya ko bengana motu na église te to talis lo boko yo mosusu na moni moyembi la nkolo. Shalom papa. Mikolo yo namoni yo na yo mikolo évangélisation makasi. Ouais ça va ça va. Na pesi mboti na mama Olga mutema ya papa na biso moyembi na kolo mama Olga nzambe apambola yo mwasi kitoko couple kitoko balongi satana o bakoisi mungunda nzambe apambola bino papa kolo banina bana nzambe. Non merci maman Tolonacé.
En tout cas, na remercier Nzambe mingi na zong sur le coup pas Nzambe parce que à Salinga Ngolu surtout maman tolo na se oyo to bande ko mona ka site donc Nzambe le Salinga Ngolu na poussani quand même pembe na maman tolo na se poto sakola sango peuple de Dieu babika bazo éclaircissement na ba faux pasteur ba faux prophète to bazo tellement désordre na musala Nzambe en tout cas Ngolu mingo za pembe na maman tolo na se parce que na kana ki a monté donc Ngolu utaka pa Nzambe donc maman tolo na se en tout cas je te remercie pour cette occasion l'invitation na yo donc santé kitoko en tout cas. Merci, 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 bien aimé dans le Seigneur, partagez le message, Dem nabiso ya lelo eza esengeli na basali na Nzambe basala. Est-ce que Bible et pekisi basali na Nzambe basala to basala te? Mais na yamba qui appelle lobby ya ma grande sœur propre ya katikati jolie mayala ayebisa yanga so na yambi pasteur Mbuku na tu na pasteur Mbuku eza na ba pasteur mususu oye Joel mayebi bafanda rapé 24 heures sur 24 heures pour na etonga na Nzambe pour na bana na Nzambe. Est-ce que eza mabe il faut pasteur abonga sala kaka? Oui, normalement ndenge zali pasteur et pexamita sala pour na éviter ba dégâts escroquerie na kati l'église et sengeli pasteur sala ngana sala na za siap de na sala na université Sorbonne donc ba toye ba langage siap de teza langage non technique donc toza na sala sécurité incendie na lo ba pompier to bomara moto mutako ya sali malaise biso to sali ba premier soin avant ba médecin ba pompier ba rejoindre na université Sorbonne na sala nga lelo so ba futi nga salaire na na ebite mbongo mabonza ko te ko koma na niveau salaire na ata ba 10 ba tsaka na église ko koma niveau salaire na ngati ba 10 na salaire na ngeza net goutte d'eau dans la main na bolo ba monta salaire na zorate mais donc même ba 10 ba tsaka na église ko koma na salaire na ngati na mona la 10 normal parce que tout ça musanza mais na tsaka mon kati mais peut-être état musu po etonga eza na qui est so etonga comme des nzamba pamboli yango munene ndeti ba pasteur musu so amona ke azan ndeti par exemple na 500 fidèles alors quoi na 600 700 fidèles oyo apesi dim a plus à part dim ba offrande à chaque jour ezalaka donc ce qui a fouti église mbongo e botika la pasteur ko liamo est-ce que pasteur akoki ko lia mbongo ya dim azan na permission ko lia ba offrande ou azan na permission ya ko lia action de grâce ou comment je peux dire ou offrande. Oui, normalement dim c'est la différence c'est offrande il y a offrande action de grâce offrande dim est-ce que ba bino ba pasteur boza na droit ya ko tia loboko sur ça parce que na ebi ke Bible ebi si biso lobi to memanio to mema l'huile na ndako Nzambe po to mema bien na biso na ndako Nzambe po l'huile ezanga te donc l'huile wana on dit eza nini so fungola biso na to comprendre donc il faut bana Nzambe belé papa na oloba mingi mais na otuna ba question belé pour répondre ngamba moko bana Nzambe mingi ba komi fatigué ba tie ba mbongo esika osengela ki ba chate ezongi te donc ba bwaki lokwa na mabele ya mabe o esali ke boti te bana Nzambe ba komi fatigué na badim ba komi fatigué na bofrande est-ce que yebisa biso bino ba sa na Nzambe take et prophète oyo ozali badim eza non dim na offrande est-ce que na action de grâce boza na droit ya kolia yango to esengeli sala misala na église amen normalement dim eza droit d'onction eza rapport na pasteur il faut aller yango eza droit salaire à pasteur dim l'église eza droit la impôt monde to futa ba impôt par l'état donc l'église peut dim eza impôt eza imposable dim eza obligé obligatoire mona Nzambe ne soka salaka il faut affuta dim même ba futa ko ba location même il y a chômage même aux location à bana donc aux en a quelque chose même ba kabeli ba ko kabila na 100 € lelo na 100 € na bi ana longola 10 € na na tia dim donc un dixième eza droit d'onction pasteur sengela liango ezali dim eza imposable le droit de futa ben pour na France obligé moi Nzambe ne soit futa action de grâce pasteur a ko liango est obligé parce que ces actions de grâce ba sali en panzambe Nzambe pasteur mto représenter Nzamba ko liango action de grâce andeni mto azali malade ba prier la moni loboko Nzambe ba osenga yote yo moko okotia 1 centime okotia 10 €, okotia 15 €, monta yo lingi ozo tout na mutema ko sali action de grâce on soka une église pasteur ako liango tout comme ako kabulango pena ba collaborateur na ye tout comme ba kolba ah bon action de grâce sur le côté synthèse to somla on ka synthèse mais dim ako ça la bonté dim a obligé doit donc ça liango mais action de grâce ego ça makambo belé l'église oko kabulanga ba collaborateur na yo
ou bien maman mo yebi a participer pe na délivrance wana bo pesi ye pendam ou soit bobi bon etika la kaka neti symbole l'église to somble on ba kitu bien saleté bo sombi si go offrande coup du pasteur a ko meka bo simbata 1 euro te offrande des pour l'église bazo offrir on pas nzambe pour l'église ba benga offrande ça veut dire ba offrir on pas nzambe pour l'église offrande et go somba bampoule offrande des alliés ni ba frais à fonctionnement église offrande bokolo bambonga sale kokite bozuna offrande bobaxi il faut qu'est-ce offrande des pasteur mais les tout le monde va passer msumbongo offrande à faut la hôtel avec bimana moi si na ba église oui bazali malédiction totale mais pasteur par exemple soki ndaku neza na nzala ndaku neza nzala ne hôtel akolo ba mama mutu mbongo ekesa bi atukana na ndaku eloko oliate na mbongo offrande pesa ngata 20 euros na somba nzamba o comprendre eza ngo mabete mais pasteur ko zo mbongo offrande o kenet na ngando ke melango masanga ou bien que ozui na bi ba pasteur monsieur ebele to ko tanga ko mode ba mbongo ya offrande azui pena mwasi ya serre église aki futi la motel bagela na hôtel bazali donc cela veut dire et l'angna répondre na question lobaki pasteur azana droit au sala. Pourquoi? Papa, tu connais wana. Des populaires na question lobaki na répondre. To suka to zonga na sikoyo donc ba pasteur o ba sala te le to saka wana. Ba pasteur o ba sala te. Ayebi ke offrande eza ya église ya epesa makana maboko na ye. Bon, to kei deuxième ayebi ke action de grâce azana bandi mebele. Ba pesa action de grâce na maboko na ye. Troisième ayebi ke dim ezapona ba pasteur ezapona ba pasteur et ya na maboko siko azalo kwa na 500 membres azalo kwa na 400 600 membres siko azozwa déjà pour to ndeto za na église mutu na mutu azana makambo na ye mutu na mutu azana musala asala donc ezana mutu azana azoka 2000 euros akopesa 200 euros na dîme ezana mutu oyo asala kazoka 3000 euros akopesa 300 euros bato ba 1200 bakopesa 120 siko soki azana bato ba jarwana ata 15 déjà parce que musala ya tine ya pasteur asala ezani amen maman toi au moins le problème ezali awa l'ancienne alliance tozali na tribu mo bazaro benga ba lévite donc tribu de Lévi bango bazali ko sala te ba fandaka na sacerdoce pona musala nzambe et nzamba permetaka bi ba tribu nyo se tikali il faut ba bilanga ba bilona ba ya ko pesaka ba Lévi faut ba liaka mais au moment na contraire na nouvelle alliance tribu à Lévi ezala soute sacerdoce c'est que na tribu à Juda donc tribu à Lévi kufa cela veut dire na tribu à Juda yesu tangoye parce que sacerdoce c'est ça sous la tribu à Lévi tu es bien sacerdoce et comment et kena na tribu ya Juda et le moins la tribu ya Lévi ya ba Lévite et kena na tribu ya Juda tant où Yesu a modifié sacerdoce et on a écoulus tant que tout est accompli rideau parce qu'on en deux parties tous en lié très saint sous toi en lié sainteté toi en parvité lié son église comme très saint cela veut dire mutunio so akoko liboso zaki lié très saint zaki ba Lévi lié parvi parvi ezalaki peuple na lié saint ezalaki lié mo pona na purification bani tout ça mais les autres on a ba lié nyonso na lié saint lié très saint parvi nyonso rideau tant katanaki nyonso comment lié très saint cela veut dire les lots ba passer msusu ba lobo ba Lévi ba soute pasteur nyonso obligé à ça. Même tout le monde a apôtre Pierre azalaki na société à pêche au monde a Matthieu azalaki comptable au monde a Luc azalaki médecin donc baton bazali ko sala Paul un moment donné za osala batante za osala maman tol na se ko sala pasteur ils a nombre église te ils a volonté pasteur na yebi pasteur mo ya l'amour et la vérité pasteur nani na bosani kombo na ye kombo ne goyelanga pasteur na bosa amour et vérité papa naza guinéen maman ne aza congolais za muduba pasteur na sala l'amour et vérité sala na mérite de l'eau mais église ça l'amour et vérité et sa volonté na ye asala ka pasteur wana kombo ne goyelanga na bosa kombo amour et vérité pasteur wana sala asala ba pasteur ebele na yebi be église amene ba sala problème c'est sa volonté à pasteur ce que église ça munene et que nzambe atindeli o batolobi ke o babenga ba gros poisson ba donateur bani ba pambola musala nzambe gloire au Seigneur ogolo ba bona ko sa soute na ko ma temple na église gloire wana nzambe mta o pambolo mais tout le monde ba passer rebelle na poto ba église amike donc cela veut dire nzambe na atindeli ba donateur te ba boyi ko sala po ba escroquer yo so mona l'église
prière il y a premier dimanche du mois faut que c'est dans enveloppe le roi tokomi na 2019 faut 19 € na mu donc cela veut dire maintenant na ces choses na bana 4 wana mobali non papa Carlos binom balé 19 € bana 19 € 19 € fois 5 et comme une stratégie il y a ba salaire na bango prière pour ça loka prière à pamba il faut c'est un bon il y a prière et ba tous la prophétie ba ça combien ils ont été na scrum mon pidique mon pasteur mon boba ou dans Canada pasteur wana ya awa ba prophétiser ba kombo batu batu wana ba bimi apesi bango ba enveloppe ya 100 € 100 € pour prophétiser bango ba pesa ba c'est les prophéties est-ce que c'est normal? Ok, tu comme nous on a été moyen de pas lui dans côté. Non, dans le bien dans le sens que ba scro wana ba ça la terre ba comme ko scro ke ba na nzambe. Ok, merci papa. Moi bien na kolo papa. Yo kolo ba ni pona ba pasteur oyo ba sala kate. Ba pasteur oyo ba sala kate ba lingi kaka ko chamu mutema la bango na poche ya bana na nzambe. Merci, merci mon maître pour la question là. En tout cas, pasteur au basa la raté, ils a très mal. Donc quand on parle de pasteur, on parle de 5 ministères. Soit pasteur, apôtre, évangéliste, docteur, tout ça, 5 ministères. Comment on est pasteur Philippe ou amour et infinité. Ça la pasteur Philippe. Donc maman te le laissé, ils a très mal na ba pasteur au basa la raté. Il n'est pas interdit que la Bible ne nous a pas interdit que le pasteur de ne non, ils ont l'interdiction de le pasteur a le droit, ça là pourquoi? Parce que le pasteur a le droit. Mais à gêner pour l'église, à la nzambe tamba sala ba général ba na nzambe tamba ki na sala ba général mais na pasteur na moi na nzambe ndenge mon konzamba mo na biso ndenge mo c'est pas un empêchement gêne ou le besoin de niveau les prières et ça empêchement fatigué moi bon de la et ça empêchement pour passer à salaté nazoko na lingina bande ko bazana limba na biso très bien makambu oyo ezokomema pasteur n'escroquerie envers bandi oui donc tout là très bien ezokomema pe déséquilibre na kata ndaku na bango moka ba pasteur parce que comment maman pasteur akoki ko supporter toute une année papa ça l'a dit c'est ça aola kandeni ni bana ba odia kana mbonga mabonga voilà donc il répond à un appel ça écoute ba sunga bango moko ba pasteur parce que déséquilibre ko ko taper na katia ba couple na bango moko donc déjà et là on liboso zali pourquoi biso batu et sengeli tout ça premièrement son azongi papa a mieux placé prophète mieux placé en théologie même bibliquement que les gangai ça faut na reconnaître ce qui n'a le bel mot compliqué à cause de ça na nzela sur total la genèse tangu problème est quoi arrivé entre Adam et Ève après nzambe ya koloba Adam yeba ngo keti oko kufa il faut bana kolia toujours na mutoki na yo c'est quoi mutoki ngezani et bien l'autre dans l'école moi qui t'a passé tout lire donc ça veut dire qu'il faut que nous lukango ça te que Adam kenda ke neko yiba ba kangeti donc ça veut dire que déjà exemple oh nzamba pesa na Adam ngola c'est même biso ba to landi on a droit ou on est à l'obligation de quoi de travailler après quand on a Ève quoi il y a Ève qu'on a ya ba maman na robomba parce que voilà qu'on a robomba la parce que voilà na robomba parce que ba maman so ba ça na bango c'est tout à fait ba moi pasteur c'est tout à fait et ça donc bien mais ils ont vraiment obligatoire ba pasteur voilà il faut pas ça et d'abord pourquoi papa peut exemple moto monango ngana zaki na église mona moto fulo il faut la vérité une salle là qui to zaki na biso ka mona boye mais pasteur zo ba la biso que ça les a 2500 €. Mais après avoir il y avait un mundimi moko boye avec qui kolonga parce qu'il y avait un problème en église mundima na ko ça s'écrit ça il pas dit. Ok. Merci maman Tolo. Mundimana est comme ça secret. Alors bien que oh même quand ça le temps pasteur va dans le balance que tu fous à 2500 3000 €. Non, ça les dans 2500 3000 €. Ça les dans sur 800. Wana mbo on est pas là. Après tant que tu es au là. Tu l'as bien vu à pasteur pas ça dans ça répéter. Si on a une église wana je passais en fait je passais quoi na passé je crois une année d'église na tu la place pasteur ça la vidéo si jango yango il faut to fan de là
maman to na senza bambola au soulever question moko si j'ai moya bien eza interdit te mo sel nzambe asala ben handicap ko yebele parce que ako escroquer bandimi bon allez ça nini allez ça ndako na parce que maman pasteur akota ka pression so ka ko na pe ndako moi équilibre présenté mais so pasteur abali ni non te aboti ni non te ko bandimi ko faire en charge Ezabé bien, est-ce qu'on passe sur la balle inamté? Azabé la interdiction à me belé. Alors ça c'est parce que est-ce qu'on kakaba offrande, action de grâce, bon. On appelle la divinité pas mal. On appelle une interdiction, on tient à peu tout ça, bon, parce que ça c'est le bâtiment, on le mariage, la bénédiction, mariage de donc, aux hommes qui kosala ezaka très bien la moutignos tout et bon na ngate ka parce que aza pasteur fona fanda na tala bandimi ah non voilà azoma kana bible na genèse tangu nzamba lobe na dan alobe kana date adam za mubale voilà et c'est ngeli que ezala pasteur ezala biso on est obligé de travailler. On est obligé de travailler. Jol Mamayalo Siaya, Nasi Oyoki question na yo, on est obligé de travailler. Mibali obasala kate, azala païen, azala mouna, azala chrétien, azala mobali. Mobali sengela zo charge na moi si. Yamo to mona papa lelo na bapoto. Basi ba kom na kati oma bati papa. Lelo na poto to zo na basi ba kom ko zo odesi. Ya mibali parce que mobali azak osala te. Surtout moi si muto, voilà ça la on côté on yo. Voilà, kasi yamana le but de omona papa Mususu, papa Mususu omona, papa pasteur omona Mususu. Azo vanda kaka, il faut attendre que maman fasse la kaka, maman fasse la kaka. Non, ok, c'est le contraire. Dans Nzambe a salaki Adam liboso, ça veut dire qu'il y a le but Adam. Prends tes responsabilités à main, ça veut dire que responsabilité à moi sinayo. Zwango na maboko kolinga kate moi sinayo, asale la kayo musala nyo surtout. Tu es le maître. Donc ce qui le rôle les âmes à l'obananza mais donc basio basé la mibali ba maudit oui parce que ba baloni malobana atakutuka kozala maudité mais c'est interdit na bible c'est interdit ça aux voilà la malédiction mais ba kusuku la comme à niveau ti ya kobala mobali moi ça malédiction ba sali mais ça malédiction là c'est que mariage moi c'est bongo apesi mobali na ye mariage on a pas corriger ce qu'on dit on parle des fois que nos bala moi si na mutokile maintenant na c'est problème il y a nombre église et occupés. Et on a vu pasteur mon boyantier à ça pardon à 30 personnes mais ba fout église il y a 2000 €. Ba tiaka ba dimba nini pasteur wana sala azana ba donateur au pena ki ba na ba société ba tié ba na ba société d'échafaudage électricien église wana il y a une question nombre té église cause la munena pesi église nani amour et vérité na montrer pasteur Philippe amour et c'est munene mais pasteur Philippe pas sala église c'est la munene c'est la muke pasteur a soki alingi pasteur par exemple il y a Coutino pasteur on a John Mbo à ça là na contribution mais église na bango ça munene et un problème il y a mutu individu église c'est la munene et c'est la muke mais pasteur alingaka a sala alinga valoriser musani na métier na yekola il faut ça ba pierre baza sala ba pierre baza mais ce qui est comme un niveau mon église tam so école nzamba permettre à tenir ba gros portion ba soutenir yo ba voyage bandi au gosenga ba congé erno au gosenga mise à disponibilité au fandi à temps plein l'église na on peut mabete mais nzambe a permettre ma nzambe ya malembe siko yo ko forcer to ba no scroquer ba to yo sala la te on est comme mabete to mona ba dégaler le ba comment scroquer ba comme quand offrande prophète pasteur Makiona nani prophète Bob Mpidiko ya Canada aye ba pesi ba prophétie ba kombo ba tout déjà si ba pesi moni na komone Mireille nani wana komone nani prophète tanga prophète ba enveloppe 100 €, ba bimia 10 personnes 20 personnes ba ebike bazo gagner 2000 €. Ba pesi woni komi domination mabe même maman pasteur na pasteur o ya Grigny so talo mo la pem pas pasteur ça la té maman pasteur a pas ça la té du solo la dernière fois donc pour l'année parce que la prophétie à l'Ukuta 200 €, ben et coquille pour la cour ba komi ko scroquer ko sala ba dégâts tala prophète au Jansin Nzambe un escroc pour nani a komi pour nani parce que ba sala gâté ba komi ko sala ba dégâts ko scroquer ba tout et ba ko linga basi même dans l'église les pasteurs ba sala te remarquer ba comment ba chaque fois de scène l'église et puis que c'est wana nani wana so na lingi c'est wana nani a repesa ngambon c'est wana kuna osombela nga bilamba ba comment na basi na l'église
Mais pour nani escroquerie. Mais papa beaucoup de maman qui n'a pas tout à l'heure au lobby qui est lié traîne partout on a quatre églises comme lié très sain. Très sain. Donc bada drague pas souka biso to comme on a droit à okelo ça nzambe likambo. Mais ce n'est pas ba église ni c'était lié très sain parce qu'il y a des hommes de Dieu oh baba abimina nous na moi si na quatre églises. Oui. Après 6 mois, c'est rendez-vous dans le bureau, dans la 4 églises. Abimi dans le mois, c'est on a 4 églises avant qu'il y ait ma chair. On a un pasteur à Bongo, conseil nous couper ça. Mais surtout la dans la Bible, Élie le souverain sacrificateur. Oyo Samuel, babi sérieux na prophétie. Ainsi dit l'Éternel et Bungaki. Dans 4 églises. Élie le souverain sacrificateur. Oh, à l'EPC Samuel, cette fois-ci, sur le bini loba, mais voici. Élie le souverain sacrificateur. Il y a combien de kabol. Banana, il y a combien de liambongo fan. Qu'on couche bas une église. Mais pas passer. Et Benda Eliwa, Élie le souverain. Ayaki Kokufa. Moi banane ba kufi moi c'est moi ane aboti a kufi ba kanda nzambe ki ba passer ba zo kanda nzambe donc cela veut dire l'église wana eza na ngoka lié très sérieux mais ba suivre yango ba pasteur abongo balingi pasteur mo face à l'impidique balingi pasteur face à la escroc balingi pasteur mo face à la ventrier pasteur o baza sérieux bandimi balingi ba moté bonzo moté que atakutu ba pasteur ango ba obongo na ndeni mais est-ce que pena bana nzambe wana ba kena ba église on eza si pena que ça bana nzambe ba ama satan donc cela veut dire au monde na Sodome et Gomorrhe ba homme démon ba bayaki balaki pena nzoto ba yeba bota bana Sodome et Gomorrhe ba église belozo mona ba pleta la pa mamolani ba bazaka kilte za kuna ba obunda na sima musuna toilette ba oswana et bien mote balitamba na ba kunda mamola mona homme démon mote mukuse mo ba bima yebisana mukuse na pays ni na zalaka ate l'église mamola banda basala cérémonie ba kunda mamola abunga tile lo mona ki amona na kasuste ba homme démon bazali ça veut il y a église à Cameroun azali déjà le roi mundela azali le roi mvunzi ba abunga muto atomona yete tile to yeba adresse netesa oyebi na opesa l'église ebelo l'église ebele oyo mona kawana ya ba plein sur 10 églises mi baleka déjà solo o mona ba tala style église le roi d'abord o mona d'abord ne sa nzambe mais t'as l'église Moussoussouana. La plupart na yebi église ebela na Paris au monde ni le mais la plupart ba keno yebe ba mama chateau miyibi lobi ba kenenga na butu na tongo ba au monde ba miyibi ba champagne à château rouge ba ya l'église. Mais c'est ba ya po ba bongo mutema. Mais ba so bongo la mitema c'est ça yango le problème to loba. Donc yo lingi ba moi si appelle ta santanga simba ki Yesu malade et katanemba mo. Moi si appelle ta sans image église. So yo une église ko simba Yesu ça le roi ne toyoki parole de Dieu. Quand on simba Yesu peut-être c'est que le temps au côté l'église qui parole de Dieu, il faut les soumettre kende sanctification ko tapano. Nous sommes pas parfaits mais nous allons vers la perfection. Maman to lancé na loba mon église. Biso bana nzambe to tika kaka imparfait na masumu makanisi mais bo motote. Mon temps na boya na mon maman to na moi c'est kitoko na sepe na sumu ki. Mais na ko charmer yote. Na ko lingote. Cela veut dire masumu moni voiture mo kitoko luliang mais okoyiba ngote. Mais Bible dit Jésus Messie a dit ça qui a pensé quand to sumu. Kasi yango tango sumu ki na pensé déjà ko lobani. Ah, nzambe libisa masumu na ngeseli mabe. Mais tango mutu asali art papa. Na mutu a sumu ki na makanisi, na mutu a simbi bakande. Bazandenge mo mais problème ezali ba dégâts sandenge moti ba conséquences ezandenge moti. Oyo omoni tango l'autre ba bondeli na Sodome et Gomorrhe. Ma colonne mutebimagi. Tango kanisi tant ma colonne tambolo que ça lisum ba dégâts osandenge moti. Omoni même Yesu aloba arrière moi ya Satan. Ayo yem sa pied. Tant oloba obi mutu asumu kamina makanisi so asengi pardon za dégager. Ah dalil mais mutu akenda tamsu ozui moi sokena acte. Yo sengi bolim nzamba li bon so side côté et olong. Omoni que ce conséquence ende mode. Yango nzamba sala so atoza l'imparfait ngana loba kuba na nzambe. Tika l'imparfait na makanisi. Ok, amen. Tikala est parfait na makanisi. Na bomoto souste. Maman capitaine, que le Seigneur vous bénisse. Bala nzambe nyo soto bazana ligne bazolanda biso ma petite sœur propre Maya Langombi Adrienne na pesi mbote na ma grande sœur propre Mérance Maya la litea ezokata Mérance Maya la litea ya moto donc évangéliste ya solo abanga nzambe banda lelo tilobi nzambe apambola basala nzambe nyoso to babangaka nzambe papa nazonga moketo salaki émission moko dernièrement nazwi bapel ndenge tozwa bapel est-ce que vous koyebisa ngeta ke musali na nzambe soki lelo neti moto aye et aye neti kosala confession confession église
est-ce que ezana parce que nous le pasteur lobby a sa confession na libanda. Non mais normalement pasteur aza le rôle médecin, aza le rôle avocat. Il faut pas secret médical les ça. Parce que son temps ça la confession à robimsa monte c'est pas bien. Parce que ba ko banga na bongo ya ça la confession pas na. Robimsa monte c'est pas bien même na miso nzambe za bien. Ok. Nazoki appelle moko na par rapport il y a émission autour ça la dernièrement de komoko ya mobali a benga depuis mboka Congo ayebisinga eloko kamisinga kende kwana ya mboka Congo a bengi pena na ba benga na téléphone nanga et puis na appel normal. Il me dit abi maman na ebioté na landi émission na yo na landi audio moko que ndeko moko azoloba ke maman moko ya lisolo ya église ke yo pasteur moko bo sala ne ba émission na maman moko azana église ya pasteur wana bo sala ne ba émission ba publier ndeko mususu abandaki ko sambele pa na bango balobi ke soit disant ndeko wana azana maladie ya sida. En tout cas soki na kolanda émission ki bo na moni ke boza en ligne na kolanda appel na bino na kolanda émission na bino na tala pene ya solo soki oza mutu oza na katikati oza pour ba pasteur wana te oza sala musala na ondenge esengeli osala tourner na question oyo est-ce que eza pasteur wana toi et maman wana bazolo ba maman Mira Imbweso qu'elle pour publier une servante de Dieu que azana la maladie de sida. Est-ce que vous avez médecin servante de Dieu on a azana maladie de sida. Servante de Dieu moka ya na boy ko lo ba komoni azaka na Paris. Bon de no tani kombo na motani kombo maman capitaine ya servante ningo parce que nga na répondre pour na yebi par rapport à non faut yo lo ba comment mouton ponga nga yo solo ngam na répondre yo poser la question vérité ezali to ça to ba ko tanga kombo maman capitaine te mais ya muta malade zo ba ba maman ba ebele l'église ndeni na répondre question salir des côtés non mais siko ndenge saliana ndenge ni na répondre na question s'il te plaît na lobby boy yo maman Mira Imbweso mwana na yo ya molimo na yo mo publier une oyebi prophète onazolo prophétesse onazolo ba uto wa otolo wepa na yo prophétesse otolo wepa na yo bo lobi ke bo bengi soki bato soki bo lobi ke bo prophétesse wana aza na maladie ya sida bon prophète wana prophétesse wana aza na maladie ya sida bino bosa ba médecin te boyebi yango ndenge nini soki bimaki deti na témoignage ekomi libanda ndenge nini na lingai pena o éclaircir bana nzambe nyonso tu bayoka parce que ba audio na bino ezotambola nga naza na ba audio mosusu oyo eza ya mwasi ya papa moyebi na nzambe basololaki na mama prophétesse wana ye mutu atindelinga yango te mwasi ne mpe mutu atindelinga te yo mpe te mais mutu mosusu alandaki mpe mission azwi audio wana sai nini atindelinga donc tosalaka attention na babiloko mosusu ya mike tozosala eloko nini okoyebisa pepe ya nzambe oyo éclaircir non likambo wana eza ndenge nini parce koloba na mutu ke aza na maladie c'est déjà danger na répondre après molimo na kolo nangi déjà na éclaircir que maman capitaine otani maman Mira Imbweso azana innocent ayebi makambo te de aze pe makambo etanga za salama ya zaka na kina ke na propaganda mobali na ye azalaka te tango makambo leka na liboso na église na out ya ne wana na ba sœur nani komune nani sœur Marie ye pas zalaka te azama maman azate même tango makambo ebandi na janvier na décembre ya ke ne propaganda mobali na kini ya député papa Jean Calvin Mbosso na pesimbo ayebi lo maman na ayebi lote et puis aloba nanga pe lote yekutu mamakamba batakota taza maman mo boboto aloba te yo moni même na Facebook na ba polémique waza asa na été mutunda zo linga saliri eza prophétesse wana mais maman na sa innocent na éclairci batuno ce monde ate boyoka et puis question bo posa ngote parce que ngande munazali kolo makambo wana responsable église problème ezali awa eza problème ya prophétesse wana Sandra Moseka Salomé ba azalaki yena Marie wana na lo ba maman capitaine azaki na vacances na kini uti koleka ça fait une année na uto ba Jancine Nzambi wana skro wana prophète impudique oya kisha sana alingi bango na fête na kati église oyebi kalinga komela na église siku to salaki donc alingi lokola dessert alingi prophétesse Sandra Salomé na mondimi maman mo Marie maman na zaki présidente ya social responsable yom taza bomba mbongo social église alingi bango ndingini ya na Facebook azo sala bango ba appel vidéo na ye prophétesse Sandra na maman na Marie azo sala bango ba appel vidéo mi takala
Maman na mari mutatubela pa na nga yebisanga mais maman Mirem Mbosso azalita azali na kini maman ba capitaine alobate maman mwana banga kanzambe omoninga so na ofana so maman fan pembe na nga banga nzambe so fa banga nzambe te nga na préfet discipline so okende atoza nani so omoni maman na fana maman capitaine afana pa na nga na yokele mabete témoignage ya malamu abanga kanzambe apesi mobali nazala na Congo banga kanzambe maman no ko benge nyonso na ndako no mona ka fit na benga na fit na sala ona kanai o kaka kwa na kuna mama yobi mabi papa na okende wa apa kotika mwana na école ou bien na ba course na nga mike tamsu na banque bien lo mo na okende gili na okende mama wana banga nzambe alors sikoyo mama bato azala gite Marie mubali na bango Jansi na kini mubali ya Marie na prophète son Sandra Moseka Salomé na zolo ba kombole so ba porter na plainte à porter je suis prêt ya okeno sam alors siko garçon na lingi bango hop ça on appelle vidéo mi takala bolumbu na bango bolumbu na ye Sandra prophète Jansi na prophète Sandra Salomé na mondimi maman Marie asala na bango mi appelle vidéo ma masturbation na appelle vidéo mutaye sanga mon mari siko ye Jansi dans sa ne so solo na Sandra Moseka abomi Marie so solina Marie ke boma Sandra Moseka yesi ko Jansi mutu ayebisa Marie que Sandra ye Jansi nzambe ayebisi Marie abi Sandra bakangie na cancer na sida Sandra Moseka prophète Jansi nzambe faux prophète Jansi nzambe ayebisi serona Marie ke bakangie Sandra na sida voilà pour Marie asali bango pour Marie longola mutuna ko bima Sandra tabi Sandra lubengi abi papa bondela pona ngana ebiki nzamba sali la ko sida longo na sida na cancer olande ki odio mo kaso panza papa tabi na cancer ne ya solo mais sida za solo te mais ye Marie alobaka za na sida na cancer muto ayebisa yi Marie Jansi nzambe Jansi nzambe yemo mobali na bango cela veut dire azo soka ye pa ya Sandra Moseka atongi Marie ke pa Marie atongi Sandra Moseka Marie ayebisinga Marie ayebisinga ke ayebisinga papa talabo Sandra zo dongola ngati elinge panze ki banga babunda bango bana Sandra l'église na Marie wana na kati église donc ça na ke vacances il y a 2 semaines de kana utibo Marie zo dongola Sandra Sandra zo dongola Marie zo kokata osika ba désordre ya ngana na nini na vacances na bengi pasteur mo église coordinateur comme na ye Norbert Mundele na bengi na bi pasteur Norbert tala makambo ezoloka solana na sœur Sandra Moseka solana sœur Marie a solana sœur Sandra a pesi vection solana sœur Marie mais sœur Marie a nié ko epse vérité tabi anga pena na confiance na yo ya pasteur yo moko tangu na ye siko sœur wana pena ya tube pa nga alakisinga na ba photo biloko to alakisinga bi papa to salime amour deux fois mitakala mais na ko senti ba mari de lui ba bani ko kotela nga na komi ko bela ba makambo bela yiko du sœur wana mtebisanga ke Jansi za PD Jansi za PD ye na prophète moko so Joël Tatou ba wela musicien mobo ba bima pena Joël Tatou na vidéo musicien na mbali na bango na kotanga ko mo musicien te pona secret mo yebi musicien mo na bandala uta pe pa kofi musicien mobali ya Jansi nzambi yango Jansi akumisaka musicien so na lati lamba lokola musicien na mobali ya Jansi nzambe na Joël Tatou yango Joël Tatou na Francine nzambe na Jansi nzambe bayoka na te bazaka bambana po Jansi aza pede ndenga zali wana abima pe na mibali Jansi abima na mibali apede sikoyo tango ye Marie ayebisa tango ye siko sœur wana Marie apesinga ba rapport nde Jansi otika bango bolumbu ndenga okanga ba masturbation bani abi avoué abi ezala ye Sandra ezala ye asala bango ba relation sexuelle bolumbu na Sandra Moseka wana alobi nanga papa tala kutu alobi nanga Jansi ayebisi ye Marie Sandra za na sida na cancer ngape pasteur na romela ngona ko buloba batute mais ye moko Sandra asali ba vox yo kadi a partager ngo pa batu akize mama capitaine mama Mirem Talo mama Mirem ya loba ngote a partager ye moko dévoiler secret de bino boyebi asa sida ye moko ta dévoiler ngabu na yo ki okala makabo na ba peli wante na ba audio na yo ki okala makabo na ba audio ye moko Sandra mutapandi sango pa bata lelo pari nyonso espandani ke Sandra na sida ngana kuta na batu musuna ba metro musu ba beninga est-ce que papa makamba sida solo na bindega bozoyo na yiko commenter de nazo bano pari et panzani
Nambala mibal babi mais c'est on a faut l'acception et longine photo ne pas au coup moi ça va draguer dans la pêche aussi. Mais ça évangéliste ça mosel nzambe. Mais ça mosel nzambe te mosel nzambe ko ça impudique bon monter. Baza basali à Satan. On te que l'église de fan ça ya kima na masumu na yoana. Si go problème ezali wana cela veut dire muta panzi makambo sida wana eza mari mbanda na ye. Sora au porter plainte a porter mari ba que no samba na Jansi Nzambi. Jansi Nzambi ayebisi mari que ye sanga mo seka na sida. Na cancer, si goyo mari a pandi sango. Donc cela veut dire eza maman ba. Donc makambo wana nyoso ba sida ba cancer wana za Jansi moko ba akepa mama Sandra lobi bo akepa mama Marie wana lobi ko ebeke ba église moko alingi batumi bale aza na posa ba tout na te yango sala ki bon. Yango sala ki bon. Na si papa na biso obenga ki ngai papa no soki Jorbert o benga ngana appel normal na kini na butu a lobi o yoki ndenge prophète a lobi. Et puis na kati na bate ngai soka ayaki ko confesser pendant na ropa na fona garder et puis l'église yé moka sala témoignage pour na cancer batu ba yoka l'église mo mabi ba kanga na cancer mais ba sala kere batu ba yoka mutu musu ba yoka témoignage ke parzo sangot on ne sait jamais l'église yé moka sala témoignage yé Sandra Moseka sala témoignage à cancer malobela sida te abomba sida sala ya cancer batu no yoke belé ne menga pasteur aya se confie pas na yebi a mettre fois l'église à zoya pa na papa bonde la pona libumu na libumu passe et l'on a bonne ernos a na urgence pour a na urgence ernos a na urgence presque na semaine attaque il faut bien def mais ngana ko devoir ayebisa ngate makambo sida mutayebisa ngo mari mutayebisa sida na cancer Jansi Nzambi yemo ba yebisa ngo papa na ngai moyembi na kolo na makambo yo prophète aucholo ba yoko bakisani. Non mais merci maman Tolo pour la question. Donc là en fait na version mo boye makambo wana nyoso so ebimi en fait ezaki avant makambo mo yeko s'aggraver parce que Jansi Nzambi, les faux prophètes, pour à passer qui moi mugela nzela nanga. Bon, si quand vous ici au papa Zolobela, il faut éclaircir à mon bien. Nazaki n'a besoin d'éclaircissement parce que papa Ezekiel ça la père spirituel nanga. Tant d'ailleurs moment donné nabi papa, est-ce qu'il y a des garçons oyo? Abi garçon oyo c'est un escroc, impudique, faux prophète. Oh, a commis ce qu'on a eu. Ah petit aussi il faut tout ça nini donc dénoncer parce que à un ministère mais à ça la mabé donc il est faux mais parmi les vrais et ça dit que ngala ça qui va enquête na ndenge nanga na ko retrouver maman Marie ka au prophète azolobela c'est maman na tinda kiyo Lucas hier mazo sola na ye bana mois d'avril na ko trouver ka maman Marie na août pour na zaki na ba prière na ça la concernant makambo oyebika na uti koleka na oye to ça la répétitif donc il va vidéo na mo c'est bien mukilise et comprendre déjà donc maman Marie wana tangu nga na juillet na mois d'août maman Marie en fait na avertir yé na bile maman Marie au moni ndenge to solo na nga boy téléphone na nga ezo ko enregistrer tes appels en même temps abandi mba moko oh mais kutu Jansi Nzambi wana faux bosa attention à ye kutu abande ko alinga ngai asenga ba photo mitakala asenga ngai mbongo moko ya offrande bataka na église papa mbuku asilika abi abenga na 2h du matin abi lobi na tongo ya kotikela nga mbongo wana pourquoi yo kele pesa mbongo na papa mbuku mbongo wana batindela ete afasha mukomso batindele mbongo moko bazwi mbongo akeli yango bantaba na basere ya église nakini akangi bafoto na WhatsApp atindeli sœur Marie abine ya sœur Marie mbongo ona zio kotala nde tolia ntaba ye prophète oka wana soka sombi veste na sika na kato omona akangi bafoto c'était l'orgueil prophète c'est un arrogant donc akangi bafoto alobi atindeli sœur Marie abi sœur Marie bozo bazwa photo na nga na tiango na profil na Facebook publier tia commentaire na scène on dit veste na ngaka na fali pour pas moto na veste na quel genre de prophète wana makambo tika na tanga mission na tanga wana makambo tika na audio OK wana makambo tika na audio parce que na avertissement qui est que ndenge to solo la bo ba appel les zo enregistrer automatiquement
c'est là où comme si on a dossier il y a sœur au prophète alobeli sœur Sandra Moseka albi oh bon yé baraté sœur Sandra Moseka là oh baraté yé Jean Soana azala contre la porte-parole moro awana na Paris kabi porte-parole on a na bi oh mais quand c'est sœur moro boy biso to non samba na yé sœur moro boy na Sandra Moseka babi oh mais non yo période na sœur Sandra na gabi moye mitika ben oui bien sûr frère Yvon sœur Sandra azalaki ngane écoute zaka benda bika oh moye bakate kutuke sœur Sandra na abima kutuna na père spirituel na yemo gintasa après tant ba yo c'est gintasa ayako bima sous na prophète wa fo wana yempidi kwana na niveau prophète Jean Sinza wana ngai na lobate nazo lokwana banda kaita banquette ils ont enregistré voilà lokwana zaina banquette nanga j'étais tellement sage nazaki na besoin banquette parce que pour des informations mais quand on sunga ndam na makambo to ko répéter déjà koleka ozomona donc na même na ko pe mama na lobane ke tala ozo fanda mutu moko ba ye ko skoke biso tala ba preuve na eboye ya mon avertissement qui maman Marie fongole la mutema loba vérité ay ko toucher même oui ay ko toucher même na point sœur oyo prophète azo le sœur Sandra Moseka abi sœur wana ye kutu azo l'exatan na ye kaka po azara pembe na prophète wana ya ko balate ana problème de santé il paraît que dans la cancer de col ala kutu na sida tout ça lelo azo clair Marie mutaloba ki en mari ma papa mama bozana lim bozolanda biso même nga Marie mutaïb makambu oyoyo ya sida ya sida ya sœur Sandra Moseka sœur Sandra Moseka s'il te plaît to finga yote ozan de ko mwasi ko éclaircir eza interdit d'abord na biso bala nzambe ko finga basi ba finga basi te ba beta ka basi te soki olingi yo mwana mobali na vie na yo réussir te simbaka mama donc sœur Sandra lelo nga moko papa il faut na solo bela vérité je suis le responsable de ces voice makamba sida ba mama so ba memelo message ba memela yo makambu ya sida na yo ou ya cancer de col na yo ou ya cancer na yo ni ngam na lobango ni papa Ezekiel Simbuku le prophète ni surtout le on a beta c'était makas ni sœur Mireille Mweso ya Mireille Mweso atikala koloba makambu na yo ya sida te sœur Sandra Marie banda na ye mutaloba na yebi sœur Sandra projet zali to yoki pa batu pa ya ye moko grandisseur ya papa Mbuku ozoko bundisa biso mingi na église concernant ndenge ozomona biso tozala papa Mbuku tozala mama Mireille jalousie en fait ekoti pa na yo moko mais yeba lelo na ko éclaircir yo ngamu na sai banquette na kapolo na ko yeba ke sœur Marie ko bimisake yo na sida sœur Marie yo kake mo pa mobile pas chancy sœur Marie lelo na okende siko ponga na osuka na po ba période ngana ndo ya sous l'église de na fona lobela kama kamba voice mama to c'est parce que les autres des hommes sœur Sandra atika na ye jalousie envers église ya nzambe obiso sambela atika papa Mbuku tranquille surtout maman Mireille Mweso aza mwasi ya député mwasi libala à cause de sa jalousie na vie na ye tolobi ka te mutu na vie moi si na sofa kutaka na mobali député tolobi te na vie ka moi si na sofa kutaka na mobali ya pasteur mais ils ont créé jalousie pour ani c'est ça maman ana lelo na ba vérité to boucler un peu du solo to ozonga la route ba si j'ai mêlé faut te le resunga bala nzambe voilà éclaircir que chancy mutaïb sa mari voilà maman sœur Sandra Jansi moko ebi ba poto na epo yo linga ko vanda pembe na Jansi peut-être pas dans texte ça yo aza garçon mo ali ko tsaba poto tani na tsanga na poto ebi ngena ndaka kosanga na binanga oh papa Yvon yebi te les papa c'est qu'est-ce que le prophète abima la mwasi na yo oui Jansi c'est un des vacances donc lelo siko sœur Sandra azonga na idée que donc ndeto banoza la bongo ngai Sandra na sœur Marie donc Jansi abane koloba makambu nanga pa sœur Marie so sœur Marie azate Jansi aloba pa sœur Marie pa nanga donc sœur Sandra ça la bongo pourquoi na tous les respects que je te dois sœur Sandra tant que maman na tous les respects que sœur Sandra oh nga nazoko devoir yo étant que maman longola kombo na yo ki ango lelo avant na émission qui est ma Marie grande sœur ya prophète Ezekiel Simbuku bengi nga na téléphone alors binanga mais ba wuti ko benga ngai awa tala boy sœur Sandra ni ma Marie ni prophète Ezekiel Simbuku ni ngai ni maman Mireille Mweso ni baleki na ye
muta bimisa makamba sida e uta na kin pas prophète o a faux Jansi Nzambi yem te sœur Marie de mutu abetela ngana lisolo la communication par c'est dans ça qui est que ezotika na ba voice na makambo lelo sœur Sandra donc ozana voice wana et ça ligo maman to so ko bina ngudu le rapport à publier na ko publier la ndamo yo atika ko bengaka Olga tout le temps que ale kapaba tuke oh mais oyokite yoka Olga nenge Olga soka le baki par défaut parce que yes sœur Sandra abandanga ko bimana Jansi na Kim babima aussi hein oui na Kim oh c'est un le coup excusez-moi bien aimé dans le Seigneur toza wana ka pona vérité to sur la vérité au moni basal na nzambe lelo ba komo basal na nzambe mususu bali ko sala te ba okota na ba couple ba tu po ba baby en tout cas bazo kota na ba couple ba tu po ba baby ça so bo moni makambo ebimi lelo ko beta no liba kote malamu babi makaboye po ba couple mususu ebika donc soki papa na biso oyo papa moyembi na kolo alingaki mwasi ne Olga te soki papa na biso moyembi na kolo azaki mutu boka tchelaki nzambe motema te mais lelo pe na mwasi na ye baza te parce que prophète ipenda kotaki azoki place apesi mwasi na ye ba prophétie ya lukuta ke mobali no abongwanaka nguma ke mobali na yo akobala o te nzambe ayebisinga ke yo oza mobali ozali ye mwasi na nga donc mama na biso oyo le concerné mwasi ya papa na biso moyembi na nzambe kaka ndenge tozalaka na baréseaux sociaux tolukaka tozala na baproblème a défaut komona ke oza na problème na couple na yo oluki mosala nzambe moko asunga yo mama tolo na se oyo namonaki asala tolo na se nakende mpa mama tolo na se asunga nga na baprière mama tolo na se tala asala baproblème boyeboye na besoin ya prière ndenge mwasi na ye akendeki pa prophète wana amonaki atiaka babiloko badélivrance bamakambo akomaka ezalaka ya bien baprière na ye tout mwasi asepelaki akendeki vers prophète wana po aider na baprière par rapport ya couple na ye na mobali na ye ntango akomi kuna expliquer prophète makambo prophète akomi bimisa mobali ndoki pa mwasi akimi même chambre mobali bosali 6 ans basali 6 ans na mobali na ye balalaka mbetu moko bavandaka esika moko à partir ya baprophétie ya prophète mwasi akomi obanga meme ndaku abi mama ana nakomi kobanga meme kovanda na ndaku nakomi olala na bana nga na salon nakangi bana boye yesiko prophète wana aprofitaka na butu abengaka mwasi po asolisaka mwasi mobali akomprendre ke diable asa koti na ndako na biso lokola diable akoti na ndako na biso natikali na nga na chambre pendant 3 mois 4 mois 5 mois nga nalukaka kelongi ya nzambe place makambo ekomi nde yango wana aussi otale même prophète wana bien aimé dans le Seigneur ye wana kaka nde ayaki so na église papa mbuku na nzela na Facebook coïncidence alingi lisusu mama prophétesse tozoloba mama Sandra Moseka et puis na sœur Marie na même église siko prophète yona loko aza mutu misala mabe loko aza mutu makambo mabe azosala nini soka ke pa mama oyo alobi makambo susu soka ke pa mama oyo alobi makambo mususu mama oyo wana Maria yebike mama Sandra zaka mwana molimo ay abondela kapona ye parce que aza maladi aza boy donc okende pa mama Sandra pa alobi makambo susu wana entre parenthèses mama Sandra mutu alobi nga na zui explication mama Sandra na makambo te na ozo explication ya bato oyo ngai na vai na bango na plateau bien aimé dans le Seigneur et kosala ke moto koti na église bato mibale na église prophétesse na mondimi bazowela mobali bazo ezosimba te moto wana nyonso mulunge nango ekozwa nde pasteur ekomi siko kotouche prophète alukaki a éclaircir na osala bref makambo nyonso po comprendre alukaki atia makambo nyonso tu na nzela ntango alandeli amoni ke mobulu ayebisi mama prophétesse alobi vanda. Si c'est comme ça, vanda okosala sou misala ya nzambe te ndenge papa mbuka lobi. Et puis maman fo prophétesse a sepeli te bavandise pona nini. Malgré tout ça là, il fallait continuer ko servir kaka na église. Akenda na ye soi-disant ayaka lisusu te. Ça fait 3 mois de pas. Ça fait 3 mois yoki papa ndalobi ayaka lisusu te. Donc il bien aimé solo liango trop, to lobi nango trop bas verset zo ya trop parce que à chaque fois prophète azotie loko na YouTube, atie loko na Facebook à répondre koto bango pe koto tellement bayebi ke ba na raison na bango ba ko lunga pe ko vanda niete bango pe baye na raison na baye pe explication na bango siko na yebite papa buku na makambo nyo se to ke le siko wapi explication na rectifier avant papa loba
nayoki likambo olobi soki kutu vosi wana ezalaki tolingai toyoka ngo sikoyo peuple ya nzambe bango mo bayoka vosi mpo mama sande esika azali mama sande esika azali ayeba ke maladi moto abimisango eza mama Mireille Mbweso te maladi moto abimisango eza paster Mbuku te maladi moto abimisango eza papa Jansi Moyembi papa nani Yvon Moyembi na kolo te moto abimisi yango Maman Marie ayoki yango epai ya mobali oyo abandeki kobimani soi-disant prophète Jansi, c'est ça clairement maman ezala te comme église donc soki oloba makambo nanga mpa bapaster te bapaster balobaka makambo batu non soki oyeli paster etanke mwana bien aimé paster akozwa oyo etanke mwana akotraite yo lokola mwana akobomba yo mais soki yo moko okepa paster oyaki lokola mwana okomi lokola makambo obaluki lokola boyo ti suka ntango libala bolingo esilaka basekret bimaka kaka eloko nyonso ebandaka mabe esukaka mabe. Merci na éclaircissement elle a rectifié juste eloko mwa moke nayoki elobi biso kote oyo toza na raison na biso bango mpe bavanda te bazobimisa parce baa na raison na bango te na bibino mpe bango baoloba selo bango bayebi mama to na selelo to rectifier eloko oyo bakotikalaka kozala ata na raison mokie te et d'abord un prophète de Dieu il est là pour mettre le calme dans une famille. Un prophète de Dieu, il divise jamais la famille. Un prophète de Dieu, il réconcilie la famille. Donc, tant que n'est personnellement Moyembi, simple un coulo. Nazara mama Olga Landao, maman va se connecter. Non, il c'est ça. Et ça, ce qui c'est rien. Donc, il est prophète, tant que l'équipe dans Moyembi dans colo, déjà Aza or qui moussala na ya nzambe na or ililoba. Donc, il va ça la raison, ça c'est un. Deuxième, maman o kaka yazo défendre prophète, maman wana kaka sœur Sandra parce que aza jalouse, le fona no bango vérité. Parce que aza jalouse a sepela ki te papa mbuko loba na ye ozo tambola bien te fanda. Ba ko tia mutu maboko te o vu ça na désordre. Après le bino dégâts ozo sale. Na passe pas de exemple moi muke. Prophète moi ou to kufa na kini comme le prophète Seda. Bon mona bandeko ba mona prophète Seda ba démonstration démoniaque à do sala. Mais prophète atala ninga do tambola. Le prophète wana avant akufa ba uto ko poser parce abane ko bima na moi si général moko boye oh général moi ça général a benga ye na papa bazaka na problème na ndao. Ndenge uto sala ba ya Jansi escroc. Mais Jansi ba akufa bon. C'est dans ce koyo abandi ko salisa maman spirituellement yo mona makambo. 6 mois. C'est là bandi ko sambela maman général moi ça général wala spirituellement pour aider on abonner. Après avoir tellement ma prophète a fait bazar impidique la petite vient manger tac encore du malin ça général ayoki ba makamwa ba petit na quartier la kanisa Seda Seda tia azaki na 2017 il était déjà empoisonné siko Seda wapi Seda kotambola na désordre même il Jansi nzamba akufa lokola mboa Jansi maman Anne faut mona ba commentaire ba tia ko Seda do PD Jansi nzamba encore biso ba congolais ba congolais musuma wa ezati muta kufi déjà mais faut mona ba commentaire prophète yo faut prophète Seda va en enfer. Et ça même exemple dans Jansi. Mon biso to osala be mission ba mon Jansi azolobate azobata matala ba Facebook asena ba liene baza tanga ba liene. Yango ba maman. Yango ba maman. Si j'ai un micro pa na opo balando. Yango ba maman si j'ai en tout cas bolemba bisote parce que eza chance mingi prophète oya fo Jansi nzamba lekana kina nzela papa mbuku pour église ne kufa. Na nzela nga moyembi na kolo po des ans to ekota yango wana bino ba mama bokozwa ba éclaircissement bokozwa la sauver pe na ba couple na bino po asakani mingi prophète wana ba femme c'est là mais banda lelo so boyoki Facebook mo etindeli bino invitation soki bo moni pardon Facebook mo na kombolango Marco Banguli Esaïe bino ba mama bo di invitation te Esaïe akomi na ba Facebook e bele so di invitation ya évangéliste Arlette yemo kakawana prophète Jean Sinzam ya faux soki ba mon invitation ngoyi mbui yemoka wana abata misukula so ba moni divin mboma yemoka wana Jean Sinzam ya faux so ba moni Denis Milongo prophète na yemoko ya faux azo formé mwana na ye bango na bango ka so ba moni prophétesse nani Sandra Moseka porte parole ye wana kaka nga papa bati sœur Sandra Moseka atika papa mbuku tranquille makamboleki na ndako na ngane il faut asimbanga so ba moni 7e Facebook na
apôtre Alain Ndombas. Apôtre Alain Ndombas, mes excuses na yo. Nandimite okoza la côté là. Akoma alien na ye, ba kopera alien na ye. Papa Mouga confirme. Nazo fond. Papa Mouga Ndombas sur 600 na kota. Papa Mouga confirme mais ngala kamwe. Continue. 8e Facebook ya Jean-Sin Zambia faux. Sœur Bianchou Ndombas. Nandimite. Mais Papa Mouga moi si ya porte Ndombas. Ba alien na ye, ba alien na Facebook na ba alien na. 9e foot na confirmé parce que prophète Bob Magema Azai Pidik Bob na Canada. Voilà na confirmé. Na obeti no lisolo prophète Bob wana makamba sala. 10e Facebook na ya faux. Ezali Gypsy Nyongo. Gypsy Nyongo. Voilà. Donc oyo nyoso totangi ezali ba Facebook ya Jean-Si oyo créé la faux pour alia kabambongo na ye. Mais en tout cas papa, il faut claircir à moi muke apôtre Alain Ndombas na ma sœur Bianchou parce que na baoli balé oyo parce que bazan to na ba ana poto. Nazo éclairci. Omoni bazana poto moni Jean-Si Nzambi tozo benge mikolo akomi lokola ba béninois. Omoni ba béninois nde basala réseau ba béninois. Donc réseau ba béninois en Christ. Donc Jean-Si Nzambi et ses alliés. Donc bakomi ko sala réseau na bango. Ba Facebook otangi wana ezayemo. Yo ko sala Facebook no zwaka ya Jean-Si Nzambi tsa ba photo na yo moko tsate ezaye. Kota na ba Facebook wana wa yatangi. Ezaka ka bien moko ba photo na auto publier lo mo afani na Jean. Azana nda utaza SDF. Sans adresse ana nda ute moto yo azanga tambeto ta kiti kwa la tena o moteme. Wana ka stratégie. So les autres biso tozoloba. Jean-Si Nzambi, ça a droit de réponse. Bimise longino, on va na Facebook akimi. A mona na te. Alain Ndombas na olobandeni. Petit wana azaroya na église côté. Na moi sine Bianchou. Bazoya oté na église, a commission ka te une église a bino bani ko critiquer na pa ban église. O papa na bino za yimatir, na offense mikolo. Ye petit wana ngata na bana ministère za mwana moko muke. Ngale na 52 ans petit na été so za na 32 ans so agiline. Nga dans 18 ans. Dans 18 ans ko ça 70 ans. Dans 18 ans, on a 70 ans. Donc, on a sali le 18 ans à Poto. Si on a bâti 18 ans, on a 72 ans. 70 ans. On a 52 ans. Alain Ndombas, on a moi signé Bianchou. Bianchou, yon Ndombas sur le beauté. On a des camarades, docteur Dezeme, des camarades, des prophètes exorcistes. Pour nous, ben ça rototé. Na pesi espace à terre. Papa, bon, Jean-Si Nzambi na kin. Pourquoi ça l'église? Mais oui, même y Ndombasi, basera l'église ça va. Yemo na Kishasa. Na Kishasa ça l'église moi za roi toilette. Auto salon Nicolo, ba on la sama sali, moi nda moneti moi toilette, moi église na ki. Na kita, obi na Kishasa so bani musalo za pena pasteur. 5 ans. Et au gros matin na 1000 personnes. Papa, na papa na kato. Obi biso na poto kutu. Qu'on regroupe 100 personnes. Maman tol, au moins l'église n'est allée église même des alliés. Ceux qui n'a qu'une église à 1000 personnes. On a poto sur une église à 100 personnes. Continue à l'oba, on passe na papa na continue à l'oba. Mon dinimo on a poto égal à 10 bandimi na kin. Donc sur une église à 20 personnes à kin, na poto na kin à l'oba 200 personnes. Net bino on a au moins 100 personnes na kin à l'oba église à 1000 personnes. Donc, nous disons que l'église a 70-80 personnes, l'église a 800 personnes. Ça veut dire que c'est pas grande église. L'église, c'est 2 personnes déjà. Ndombasi, au Salanakin, au sein l'église de ton monde, au sein si mon église, mon toilette, mon mouké, et je sais que ça va mener à qui n'a l'emba dans l'église de roi toilette à mouké. Ah, il y a un apôtre, aux apôtres, au sali 3 ans, bande d'église totale. Au sein l'église de Bono, c'est l'église. Moi, si na yo chantre, moi, si na moyem, a comme goyemba, au côté si est chantre, ou éviter que ba chantre, ba comment ben pidique. Ou me côté na clé ba ben pidique, au zola la pongi, fongola miso, au sa la deuxième divorce. Au sa la calamité deuxième divorce. Fongola mato, tala moi si no place à Kenoyemba. Tout ça la dossier n'est déjà à. Moi si na yo. Fongola misu ndombasi. Kaka ko mema mwana otika na mwana na ndaku, moi si no kuna azoke yepe. À côté des gens, un groupe a bien pidi. Pas beaucoup. Et kataki, tozongi ata moi 5 minutes pour te clôturer. Bande kongo so babimi. Bokota. Waouh. Et kataki, bate belé, babimi. Bien aimé dans le Seigneur. Et kataki, donc il a dit que bokolanda biso ata sima. Et kataki raison mouté tungisa ya ngomoni kataki bien aimé dans les Seigneur. Donc comme la personne a souka,
tolingaka tosala conclusion moko na suka mpo boyeba mpendaki ye tokomi na suka epui tokabwana opesa na parole na moyembe ya nkolo nayebi te so aza na likambo aloba epui papa na biso mbuku akoloba quelque chose epui nga na kozwa na youtube na osangisa donc merci maman Tolo pour la parole. En fait na adressé message mon ba maman à travers maman on ça très attention to comme la tamoro et comme tamo mabe donc Matthieu 24 donc to comme bien mo botango parce que tout ça sur la tamimité botango na banda Matthieu 24 donc prophète nyos touté o akolo belayo ba prophétie pour dimaye so dans la père spirituel là yo c'est confier la père spirituel là yo na église sika au sambela. Il ne faut pas qu'à tout le temps, pas pasteur sur internet, tout le temps, non. Parmi les vrais pasteurs, comment yoka mingi ba pasteur voilà, très attention. Azo yoka mobile nete mazo yoka ba pasteur. Basa très attention. Ba mbeba yango makambo yango to yeliti. Internet makambo yango to yeliti. To comme la tango ba mama bo fongola misu bo yoka mingi ni bal na bino bo yoka mingi ba père spirituel na bino. Na Facebook bo ça très attention. Il y a beaucoup de faux pasteurs et de faux prophètes sur Facebook. Ma bala mingi ezo kufa. Eza bango moko pe ba mama ba ça très attention parce que tant que bani na faux prophète et quoi comme appelle tina ba domination tina ba envoûtement makambe belé ça très attention et puis deuxième message na nga na zwaki eza na famille moko ba pesinga message na pesa ngo na Facebook pasteur oyo sokolanda message na nga oteya na matanga ya mama ministre mama Pauline Zongo pasteur ngo ateya na matanga mama pasteur wana ateya na matanga ya mama Pauline Zongo ma ministre, maman Pauline Zongo, tanga kufaka paix à son âme. Pasteur Oteya na matanga na ye. Pasteur wana minute ronde to solo baboye, akima mwasi na bana 6 na ndao. Akenda suko kota libala, epa ya mwasi moko aza susuka na bana. Aza na église na mwasi wana kala mingi te bo mona ye pa mama Tolo na se aboya ko témoigner ndenge pasteur akima ye na bana. Est-ce que c'est normal? Tellement comme pasteur ba osa. Parmi les vrais pasteurs, il y a les faux pasteurs. Parmi les vrais prophètes, il y a aussi les faux prophètes. Donc, comme il a souka, comment yo pasteur obali moi sinayo officiellement, okima yena bana 6, ok kota su libala, pas moi si kaka zape na bana sous. C'est comme pasteur Massalini. Donc, prochaine émission, maman Tolo, c'est de développer dossier haut. Donc, on développer dossier, pasteur, on va l'ingabandimi par intérêt. Ce que on peut ça ma bonzate, on peut ça ma dimité, on peut ça action de grâce. Pasteur Nicolas, to bengi na ndak nous a problème ensemble, ensemble noté. Va me dire, il y a un papa mou. Papa mou père de la répandance. Donc, on y a qu'on look 24 sur 24 ans à mbongo te. Papa mou ensemble là. Ce papa mou te. Luka maman Tolo na c'est évangéliste maman Tolo na c'est ou papa Carlos Kalamba na PC Mbotemi. Nga trop bandeko. Natiki na ngabino à la prochaine. Merci à vous. OK, papa mou ko se ko lo bali. Ngai na zai ko lo bali kamo bo ya faux prophète impudique PD. Moi ça la PD na yebse bino. Yena prophète mo Joël Tatu. Ba ngom bali ba yoka na te po ba bambanda. Ba yoka ba wela ga musicien mo o ya tangi po yela za ga linga musicien na minga tanga akombo na yi. Ba wela ke do mobali na bango. Mobali na bango. Cela veut dire yé Jansi Nzambi a sali groupe ne ya ba béninois mais dans les Seigneurs. Ko skroke bat na Facebook. Azana ba lien na ira. Sandra Moseka apôtre Alain Dombasi Ser Bianchou ayemba lisasi ser wana na mbali na epo na benga na bango l'église ba yaka sutu po mbali na otea ko critique ser wana nga na tsala atea ayena na ba CD na uti ko bimisa ba CD zaki soki 5 € na bibo pour l'église to tchango 20 € ba sala no promotion na ti ba CD ba tsana 20 € et ça là je crois ba 140 € na DC de tikala fali na pesa ba na baki na opesa bango mbongo wana te pona nini ngam na benga eroteka filma erotek na pesa euro 100 €. Alors que lokola bango ba comme ko critiquer nga ba koti na lia Jansi Nzambe na Sanda Moseka nani impudique wana lisusu bozwa mbongo ba CDT na ozela yo ndombasi ba ozwa mbongo wana te et que na frère ya nani ya Erotech TV na pesa Erotech TV 100 € na récupérer 100 € nanga bozwa mbongo wana te nazo c'est la bino bo sala droit de réponse et puis yo lisasi bien sûr lisasi
ozofana na Sandra Moseka tango za ya église za olingo ta za ofingo menuma vondo mon lino ya mulayo ane bima Sandra za ko finga ya menuma vunda lelo Sandra komi ko sa ne association o yem ta za ofingo lino ane bima papa limu menuma vunda na ya église te Sandra za olingo te ye mutaloba na ngake yumubali no linga botola église ye bien sûr lisasi wana na bien sûr lisasi ye embrasser mona Alain Dombas siko bokomo kanga na Sandra po bo combattre ngai ora finga yo mino ebima bolingo botola église afinga bino bolingo botola église lelo bokanga mine mais na yebisi bino na yebisi Alain Dombas na moi sino bien sûr lisasi ngana muta presse le roi bolingo kota makambo oyo. La guerre sera longue et populaire, mais en Christ, en Jésus-Christ. Au nom de Jésus, on la mettez. Au nom de Jésus, bien aimé dans le Seigneur, Bolandi, Moyembi na kolo, Moyembi simple na kolo, Bolandi, Papa Mboukou Ezekias, bien aimé, ba propos ya Papa Mboukou, ba propos ya Moyembi na kolo, Estali Kaka Bango. Nga nazana ngai évangéliste mopandi sango na sala mo chaîne na ngai ya mukie nazo solo na para nzambe bayaki ko contacter nga po ba passer message lokola na mona ki message wana eza important na ba famille ebele po ba sala attention na ba sala nzambe ya lokuta lokola ngamoko pe naza anti ba sala nzambe lokuta c'est pour ça j'avais accepté ya koyamba prophète Mboukou.